Pondeli pona liloba na Nzambe. Makasi na ngai ezali yo papa. Elonga na nga ezali yo papa. Yawe Nzambe na bomoi. Kolo na bikamwa, kolo na bilaka. Nzambo ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac. Éternel Dieu de gloire. Yawe nani akokani lokola yo. Yawe nani aza lokola yo Nzambe na lola. Motema na ngai zwa kimia na tongo na lelo. Molimo mosanto mokambi pe mosungi malamu. Nyonso ezali ya yo te Nzambe longa te. Na kati na esika oyo nom puissant de Jésus. Manifeste-toi Saint-Esprit. Munoko na nga Nzambe koma ya yo Yesu. Pe bolingo na ye umela na tongo na lelo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hallelujah. Tozotanga na mukanda ya Matthieu 1a. Ya Actes des Apôtres 1 na verset 26. Nazalaki na chapitre à côté ya te bien-aimé. Na verset 26. Actes des Apôtres 1 verset 26. Toyebi yango ke tokomi na mikolo oyo lingomba na Nzambe ebanda. Après liwa ya Yesu, après Juda koteka Yesu, lingomba na Nzambe eye kobanda na ba 11 disciple ba oyo batikalaki. Awa tozomona tango batikalaki esengelaki ba continue musala tango mwana na Nzambe amataki. Esengelaki ba continue musala ekufaki te. Yesu Masia na ekuluzu musala ekufaki te. Tango bazali kolanda Yesu, kobwakila ye soi, kobeta ye bafimbo, musala na Nzambe ekufaki te. Tango Yesu akei na kunda, musala na Nzambe ekufaki te. Badisiple bazalaki kaka lisanga moko. Bazalaki kaka esika moko. Bien-aimé, tolingi toloba nani mutu azwaki litei na kati ya ba 11 na sima ya komata ya Yesu. Yango balobaka tango tozalaka na kati na eglize tozali basoda. Biso nyonso bien-aimé tokotaka na lini tozalaka basoda. Ata mama Makiesa azali te, ata mama Maria azate, ata mama Paulina azali te. Bien-aimé, biso nyonso tozalaka basoda na Yesu. Apotre Paul azali koloba, esengeli tozala prudent. Esengeli tosimba minduki na biso, minduki oyo kosila mai te, minduki oyo kosila masasi te. Eza munduki ya mwana na Nzambe. Munduki ya mwana na Nzambe ekaukaka te. Munduki ya mwana na Nzambe ezangaka lisasi ya reserve te. Munduki ya mwana na Nzambe ezangaka liloba ya koloba te. Koloba te ko ngai na te yaka te. Ata batei mukolo wana bazate na lini bien-aimé. Zwa ebonga. Ndenge Matia azwaki ebonga. Matia azwaki esika ya Juda bien-aimé. Soki botali yango na Actes des Apôtres 1 na 12. Bokenda komona lolenge nini Matia azwaki ebonga ya Juda. Tozomona memi na mokolo Pentecote mutu oyo atambusaki batu ezalaki kaka ye bien-aimé pona bakoma na chambre haute pona babanda lingomba na Nzambe ezalaki kaka ye. Nazotanga makomi, aleluya, bongo babeti nzeke pona kozwa mutu moko na kati na bango mpe nzeke elakisi Matia yango wana batie ye na lisanga ya bantoma 10 na moko. Aleluya. Matia kota na lisanga ntoma 10 na moko
pona nini bien-aimé nzeka ekweilaki epai na ye pona nini aza mutu oyo pe aponamaki na ntango wana pona atambusa bayekoli oyo batikalaki na kati ya 11 bien-aimé pona ye azala mutu oyo akozwa ebonga na esika ya Juda bien-aimé Juda atekaki Yesu Juda pe azalaki nécessaire azalaki nécessaire pona kojouer rôle wana ya koteka mwana na Nzambe po ete soki ajuaki rôle te bien-aimé soki Juda atindamaki te ndenge Jean-Baptiste atindamaki aya kofongola nzela aya kotalisa biso nini biso tokoki kosala lolenge nini tokoki kondimela Yesu bien-aimé ndenge pe Juda atindamaki pona azala na kati ya 12 apôtre tozomona na 72 disciple bazosala mwen 12 60 ekendaki wapi bien-aimé 60 ezongaki nsima na kati ya 72 wana Nzambe mwana na Nzambe aye kopona 12 disciple na 12 disciple wana yaki kopona Juda pa azalaki na kati ennemi ya liloba ya Nzambe azalaki na kati bien-aimé na yango tango tosalelaka Nzambe Haleluya tolobaka teke nga naza 100% naza na mwinda na Nzambe ata na sambeli te ata na beleli Yesu te ata na fukami na nga te ata na jene na ngai te mutu moko te akoya kotushe nga po ete nga naza na mwinda na Nzambe bien-aimé bien sûr ozali na mwinda na Nzambe mais tozomona tentation ya Jésus-Christ de Nazareth na mukanda ya Matthieu 4 ye azalaki na lisumu te tanke ye azalaki Nzambe bien-aimé eloko elekelaka mayele na biso me mwana na Nzambe ye moko Nzambe me eloko nyonso ya abandaki kosala abandaki komitika nano epai ya papa abandaki koyebisa Nzambe na lola ke nyonso oyo ngai nalingi nasala tika ezala kaka na volonté na yo nyonso ngai nalingi nasala tika ezala kaka na volonté na yo aleluya yango mwana na Nzambe likambo azalaki kosala atikala koloba teke nyonso nga na kosala nazosala ngo pona ngai moko bien-aimé yo na ngai pe soki tosalaka pona biso moko esengeli to changer comportement to banda kosala pona Nzambe po ete mosala oyo moto apesi biso yango eza Nzambe ezalaki deja préparé na kati ya 11 disciple ke Matiya moto akozwa mosala ya Juda bien-aimé tokoki kotuna mosala yango ya Juda eza Juda nde moto alingaki asala soki Matiya akufaki na esika ya Juda ezalaki bongo na préparation aleluya ya mosala ya Nzambe kuna Nzambe azali koprepare Noe bien-aimé pona atonga masuwa tango abomaki mokili ya liboso bien-aimé mutu nyonso mutu atiaka ye na place ezalaka Nzambe totangaki mokolo wana na bepitre ya apôtre Paul tokendaki komona Nzambe azali kotalisa biso ke ye moko mutu atiaki baprofete ye moko mutu atiaki bantoma ye moko mutu atiaki badokteur ye moko mutu atiaki baevangeliste atiaki pastere bien-aimé atiaki pe mutu nyonso oyo lelo yo nanga soki tobengami pe bamissionnaire eza kaka biso te me biso nyonso na kati na lisanga tobengami bamissionnaire bien-aimé esika nyonso biso tokokende esengeli to mema sango malamu memi sango malamu toyokaka banda bomwana na biso soki ezali na kati na mitema na biso esika nyonso biso tokokende esengeli totambola bien-aimé na chapitre balobi Matthieu 28 Alléluia 19 à 20 esengeli totambola na mwinda na mokili oyo elobi na Matthieu 5:14 ke tozala mwinda na kati na mokili oyo pona makolo na biso etambola ezala lampe ndenge Bible ezali koloba bien-aimé na mukanda ya Psaume 119 Alléluia na verset 100 Alléluia
na verset 105 alobi ke makolo na ngai ezali lampe eza mwinda oyo ekoki kotambusa ngai bisika nyonso ngai nakoki kokende. Alleluya. Na yango bien-aimé ozali pamba te na tongo na lelo na kati ya lini oyo oponama bien-aimé. Lelo koki koloba nga naza na mukanda te na kozala missionnaire ndenge nini. Ki missionnaire po koki kosalela yango esika yo ozali. Okoki pe kotambola na mboka yo ozali kosala mosala ya Nzambe. Okoki kotambola bisika nyonso yo kokende musala na Nzambe basalaka yango kaka na eglize te, basalaka yango kaka na groupe te, basalaka yango esika Nzambe esika Nzambe akomisi yo sala musala na Nzambe. Komi mona te kenga na te yaka te na kosala musala na Nzambe ndenge nini mama oza musala na Nzambe. Tambola na sango malamu bisika nyonso yo kokende pe mikolo nyonso na bomoi na yo. Alleluya. Matia awa bien-aimé mukolo wana ayebaki te ezali yende mutu bakopona. Nzambe ayebaki te kezalaki ye mutu aponamaki pona azwa esika ya Juda bien-aimé. Menzeke tango ebetamaki epai na ye Matia alobaki lisusu eloko te. Matia alobaki lisusu eloko te bien-aimé. Akotaki kaka na musala. Eza lokola eloko moko basufle yo. Alleluya. Eza lokola mutu azalaki na pongi bien-aimé musala na Nzambe. Eza mutu oyo azalaki na pongi. Mutu tango azali na pongi tango asusumukaka. Asusumuka sutu soki aloti mabe. Tango asusumukaka bien-aimé azalaka na lire moko ya kobondela ezalaka kaka ya ye moko. Matia pe awa pe esalamilaki ye ndenge wana. Apunamaki bien-aimé na esika ya Juda. Pwete Juda pa bengamaki disciple ya Yesu. Juda bengamaki ntoma na Nzambe. Na kati ya ba 12 bien-aimé yo pe ozali malgré mabe oyo sala banda bomwana na yo me na kati ya ba 12 ndimake ngai pe nazali malgré mabe oyo nasalaka kobanda na botama lisumo nasalaka kobanda na tambola bien-aimé. Haleluya. Lisumo ngai nasalaka oyo nga na yebite. Oyo bapara na nga ba yebite. Me oyo Nzambe ayebi. Me Nzamba pona ngai kaka pona salela ye. Pona nini nazalaka deja na plan. Nazalaka deja na kati ya 12 disciple bien-aimé. Juda kendaki wapi. Juda silisaki mission na ye. Ndenge Jean-Baptiste. Tango aye ko baptize kaka Jésus-Christ. Esika mission ya Jean-Baptiste. Esilaki bien-aimé. Alléluia. Lelo tozomona moko akufi moko atikali na lingomba. Moko akufi moko atikali na lingomba bien-aimé. Mukili eza ndenge wana lokola escalier. Mukili ezali ndenge wana lokola bato baza na kati ya train. Bawako ezalaka ya kokesana. Me mutu tango avandi bien-aimé ayebi nazokende wapi. Bokoki kozala na très bien-aimé bozali kokende na mutuka. Bokoki kozala na avion oyo ezokende Angola oyo ezali kokende Congo Gabon. Me mutu na mutu azali na mboka na ye akokita. Esika avion atterrissage kosalama bato bazanga kokita te. Ba oyo bakotikala na mboka wana na ba oyo bakokende bien-aimé na musala ya Nzambe ezape ndenge wana. Biso nyonso toza na kati ya train. Liwape eza kaka ndenge wana biso nyonso tozali na kati ya train bien-aimé. Tozali kokende me nani akotikala nani akoleka. Mutu na mutu aza na destination na ye. Nga nazoteya bino lelo na yebaka teke na kozala motei. Nazoteya bino lelo na yebaka te Nzambe akotambusa ngai ndenga akoma kotambusa nga lelo. Nga mutu pamba mwasi ya mabe, mwasi ya musoto. Na yebaka teke mukolo moko. Pasi wana nyonso nazoleka. Pasi ezalaki kaka ya divorce te bien-aimé. Pwete parcours ya moko na moko. Ezalaka na makambo na yango. Soki totali kote to uti. Na kote biso tokoki kokende bien-aimé. Ebele Nzamba kopona bango te
bazala basali na nzambe. Mais tant que destination ezalaka kaka ya nzambe, nzambe oyo aponaka mutu oyo ye alingi, bien-aimé, yango wana yo na nga lelo tokoma koyoka liloba na nzambe. Soko otali parcours ya pasteur moko na moko, ya ntoma moko na moko oyo nzambe apona, haleluya, ekomama te ke badisiple wana bazalaki na masumu te. Bible ezali koloba na mukanda ya Ecclésiaste 7 bien-aimé 20, biso nyonso tobengami batu na masumu, sauf mwana na nzambe oyo ayaki kokufela biso na masumu, oyo asepelaki kolata nzoto na biso ya masumu, me ye asalaki ata lisumu moko te, akamataki lisuma oyo ya yo na nga, yango wana alataki. Bien-aimé, totelema mpona tozwa ebonga ya Jida. Muninga tango azangi na plateau, zwa parole, modere bien-aimé, kotala nanu liste te, kotala liste te ke nani akomodere, telema o modere, telema otei. Mutei, mama igeti lelo ake wapi? No, nga mama Kiesa nazali, nga mama Marie José nazali, nga mama Paulina nazali, nga pasteur Daniel nazali. Fona zwa ebonga ya ndeko wana zangi mukolo wana. Po biso nyonso tozalaka pe na ba rendez-vous, tozalaka pe na ba empêchement. Bien-aimé, tokoki kosala programme, yango elobi te ke programme eza kosala. Bien-aimé, na yango tozala prudent na kati église, na kati ya lini. Bien-aimé, kovanda kaka na bate tanke misala nzamba pesa yo obombi yango. Tango ozali kobomba misala nzamba pesi yo, yebaka molimo na nzambe etela misaka yo pona osala. Tango yo ozali kwetufe molimo na nzambe, ozali kwetufe vie chrétienne na yo, ozali kwetufe vie spirituelle na yo, ozali kwetufe kondima na yo, ozali kwetufe banzela oyo nzamba akoki kotambusa yo. Bien-aimé, musala nzambe eza kokende, musala na nzambe eza kotelema. Ba Pierre bien-aimé, baleluya, Matia atikalaki kaka esika wana te. Tozomona Matia bandi mukanda nano ya évangile. Bien-aimé, évangile selon Matthieu. Alléluia. Alléluia. Bible elobi ke batie ye na kati ya lisanga ya ba zomi na moko. Batie Matia na kati na lisanga ya zomi na moko. Pono te ya bien-aimé, kolinga nano teke okende kokuta église tonda. Pono sambela, kolinga te okende kokuta église tonda. Bien-aimé, esika nga na koma kokende, mukolo mususu pe tozalaka 6, mukolo mususu tozalaka 10, mukolo mususu tozalaka pe 12, mukolo mususu pe tokomi 17. Bien-aimé, menga natalaka totale ya batu te, menga natalaka nzambe oyo atindi nga na esika wana. Esika nga nazosambela, nga natalaka musala oyo ezosalama na kati na esika wana, me natalaka na nga molongo ya batu te. Po ete nga moko ta soki nakomi, soki baba wana eza vide, me na misu na biso tomonaka yango baba eza na batu te. Me na misu ya nzambe bien-aimé, esika liloba na nzambe ezali koteyama na solo, baba nyonso ezalaka ya kotonda na ba angelu ya nzambe. Alléluia. Komi mona pamba te bien-aimé, mibenga musali na nzambe. Komi mona pamba te, koloba te ke lelo ngai sikoyo nakosala nini, bato bateyaka baza te. Fungula makomi teya, nga nazoteya natangaki na nga chapitre oyo te. Tango nazobenda mama Igete azobenda na te, ti tango nazobondela mpona liloba na nzambe nazoyeba na nga te na koloba nini, nazalaki na nga eloko te. Po tango mususu toza pe batei, tango mususu pe tozalaka pe oza pe na meditation moko te na mutu, me mutu tango mususu ezalaka na bagage. Me na miniti wana kosenga Saint-Esprit apesa yo direction oloba nini, po ete koteya eza masano te. Memi moderation bien-aimé, ezalaka masano te ke na ye kaka na ye komodere, non. Ezalaka Saint-Esprit mutu akotambusa yo na kati ya moderation. Tolali toza olala nga nakanisi nazanga moko, nakanisi bino nyonso boke na bino bolali na yo te soki boza na wenze grave.
Bien-aimé, tozwa ebonga ya jida, yonanga, tozwa ebonga ya jida. Musala na nzambe ezobenga biso. Musala ya nzambe ezobenga biso. Bible ezali koloba soko oyoki mongongo na nzambe. Kotia motema makasi te. Kotia motema makasi te. Ministere epesameli yo na ngai. Bapasteur baza wana mpona koenseigner biso. Bapasteur Daniel baza wana mpona koenseigner biso. Bapasteur Bonga baza wana mpona koenseigner biso. Tomonaki mama conseiller na biso mama Kise. Mama Kise ayela biso lisolo ya étude biblique bien-aimé. Aye kosala musala na ye. Mama Kise soki nazotia ye na programme pona kaka tozomona bato vema bakotravaye n'étude biblique bazate. Nde mama Kisi azaka mutu moko ta mosusu chaque mois nakoki kotia ye kaka une fois kaka ya pamba. Po ye esalakisi biso musala esengeli sikoyo biso totelema tobanda kosala bien-aimé. Alobi na Matthieu 11:30 ke mukumba na ngai eza kilo te. Bien-aimé, libondeli biso tosalaka banda 30 minutes tovandi awa banda 1 heure du temps. Eza na moto mosusu ata kutu 5 minutes asalaka te na libondeli. Me yo na nga nzambe asali biso ngolu wana tofukamaka tozala na plateau mpona kosalela nzambe banda 1 heure du temps. Mama, komimona pamba te. Komimona pamba te. Oza mutuya na misu ya nzambe. Ata okoti na retard kaka ya 5 minutes bien-aimé. O tolingi tosilisa 5 minutes. Memi na libondeli ya suka. Nzamba komona yoke oye kobondela. Alléluia. Batie mati ya ntoma. Nakati na zomi na moko. Ye moko mati ya zosala zomi na moko. Wana mwana na nzambe na jida azali susute. Eza lokola moto oyo akufi na tongo na lelo bien-aimé. Biso tozali na sango ya liwa oyo esali pasi na mitema. Mama na biso moko akufi. Akufi awa na Suisse, angolaise, congolaise. Akufi. Ndenge tozala kaka biso ba 50% angolaise, congolaise. Akufi. Ayebaki teke mukolo wana bien-aimé akozwa likama na ndako. Likama ezwamaka kaka na balabala te, meme na kati ya ndako. Yango wana tango tozali na bomoi bien-aimé, esengeli totelema tosalela nzambe. Matiya aye kobanda lingomba na nzambe. Matiya aye kolakisa biso ndenge nini tokoki koevangelize. Tango abandaki lingomba na nzambe, tango batiaki ye, tango baponaki ye, nzambe tango aponi ye bien-aimé, avandaki te. Aloba memi na mbotama ya Yesu. Aloba memi na mbotama ya Yesu bien-aimé. Aloba, asala, akamba, asunga, amemi bandimi bien-aimé po aya kobanda église. Amemi badizi wana po na ya kobanda église bien-aimé, église ya busantu. Tamusu tokoki koloba Matiya abandela église wapi? Matiya abandeli église na chambre haute. Na Actes des Apôtres 2. Babengi na titre koya ya molimo mosantu. Actes des Apôtres 2. Pentecôte bandi bien-aimé. Kosambela ebandi na kati na lingomba. Quelque part on dirait ebengamelo oyo ezalaki ndenge tobengaka ba séminaire lelo. Peut-être pe moya ba séminaire euta pe na kati na esika oyo na chambre haute bien-aimé. Po ete Bible ezali koloba mabota pe euta kaka awa na chambre haute. Po ete balangi ekabwana. Tozomona na Genèse 11 tozomona descenda ya Noé balingaki baprouve nzambe bien-aimé me nzambe apermetaki te akabolaki bango balangi. Oleba loba munoko moko
ole bazala ekolo moko me minoko na bango ekesanaki, ekolo moko me minoko na bango ya koloba ekesanaki. Awa pe ndenge moko nzambe alola ntango akitisaki moto na ye esengelaki bango nyonso mutu na mutu azala na langi na ye ya koloba bien-aime esika lingomba na nzambe ebanda. Mutu kuna mosusu azoteya na kiriole, mutu mosusu azoteya na kisinwa, mutu mosusu azoteya na francais, mosusu azoteya na portugais, mosusu azoteya na chiluba, mosusu azoteya na kikongo. Bien-aime matei nyonso koyela biso na langi nyonso yo koya nango tokobeta maboko po tozopambola nzambe. Nga nalandaka makambo ya anglais nalobaka anglais te, nalandaka batanzanie na badoration na bango naza tanzanien te, nayokaka pe langi na bango te. Nalandaka bazulu nayokaka pe langi ya bazulu te, menga nazalaka wana po namoni adoration wana etuti motema na nga, naza wana nazoko louer nzambe. Bien-aime esengeli nzambe to adore ye na balangi nyonso. Nzambe alola apambola biso. Peut-être yo na ngai pe nzambe abeta nzeke na mitema na biso pona lelo tobengama batata ya kofukama, tobengama bamama ya kofukama. Tikake nzambe alola apambola liloba na ye. Namoni paster na biso Daniel lelo na sera salite aza na repo. Papa topesi yo parole obondela pona liloba na nzambe pe opambola libota na nzambe. Alleluia. Pasteur Daniel, oza disponible papa? Aza disponible te. Topamboli nzambe. Nzambe abikamwa, nzambe elonga, nzambe na nguya, nzambe makoki nyonso papa na lula. Yawe merci pona kolendisa biso pe kopesa biso lisusu makasi nzambe na tongo na lelo. Pe kotalisa biso misala oyo aleluya Mathieu asalaki na esika ya kozwa ebonga ya Juda na absence ya Juda pe Jésus Christ. Papa nga na pamboli kombo na yo na netoli bunzambe na yo po tozali malamu. Bolingo na yo ezali na suka te mon Dieu mon roi. Yawe nga na pamboli otika liloba na yo ezwa esika. Yawe papa bazokolela na tongo na lelo konsole mitema na bango. Yawe nzambe na papa na konda bashanda ezali na basali ebele na tongo na lelo bazwi ba problème ya ndenge na ndenge, ta mosusu ya libala, ta mosusu bana bazoyoka te na ndako, ta mosusu libote telami la bango na kati ya ndako na bango éternel. Papa na tongo na lelo Yawe tala ba o babengami basan papier ndenge bazali kobenga na bango éternel a Dieu. Loboko na yo na nguya nzambe ezala papier kati na bango, ezala biro kati na bango, ezala misala kati na bango nzambe na lola, ezala pe bandako ya kolala kati na bango. O éternel a Dieu de gloire na mokili mobimba nzambe bisika bétranger bazali kotambola na monde entier na 5 continents. Haleluya ya mokili oyo nzambe pambola moto nyonso atelemi akende koluka Yawe na bibele mokonzi na kokamwa na bondeli yo po toza malamu na pamboli yo po toza nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, sois loué. Papa natiki journée na maboko na yo. Nayebi ebele pe bazokende ba tribunal éternel a Dieu. Ebele bazokende ba tribunal. Ba misusu bazokende osamba pona makamba mabala. Ba misusu bazokende kosamba pona makamba bana. Ba misusu bazokende kosamba pona makamba kindoki. Ba misusu bazokende kosamba pona babomi. Nzamba lola yondo kutana kana ba criminel. Nzamba lola okutana kina mutu oyo babengami alleluya fuya gadara. Yawe na cimetière éternel a Dieu. Obenga ye olongolaki milimu nyonso me bana ya tango yo nzambe biso na tango oyo toleki milimu wana te nzambe oyo ezalaki combien de millions na kati ya nzoto ya tata wana ya fu ya gadera die kabashanda oza nzambe na bomoi.
Yahweh tobeleli présence na tongo na lelo. Règne éternel à Dieu. Na banzela toko tambola pambolama. Journée na maboko na yo. Bana bazana kalasi na maboko na yo. Bana na biso bake misala na maboko na yo. Nzambe batela bana na bagarderie. Bana bayebe lokote. Na ba crèche éternel à Dieu. Tala ba bébé. Fo ba pese biberon. Fo ba lesa éternel. Vitamine spirituelle. Na miliki bana bazomela na ba crèche. Bana boni bazoko kolia te babandone ye po aboyi kolia eloko moko mwana tikali na nzala banda tongo kino mamako ya kozwa ye Yawe batu ya misala mabe bakota na bakreshi ya bana te bakota na bakreshi ya bana te éternel Yawe ko permettre bango te refuser badoshe na bango bakota te nzambe bana na biso bakota na bakreshi ya bandoki te épargne bana nom de Jésus épargne bakoko na biso na kombo oyo eza likolo na bakombo nyonso na bondeli boye amen 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 nzambe alola apambola biso totonda nzambe na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosanto amen nzambe azwa lokumu tomonani bien aimé bye bye